www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele yaya tika bende kunde muza kumona ngabo isusi makasi po biso na famille biso babota biso 80 eloko sala ba pasi papa na biso akufa te me alimwa akondi couper pa couper kei donc ce qui les a voulu ba couper eza ko ressourcer ma papa on a dit couper pour le nini ah papa yaya biso tout ça 80 tout ça la décoordonner malonga ce qui ba tongolo ni papa yaya tilemba ko 4 na te tout ça la découluna o ba kwata ka prison lelo ba 1000 nanga mo la bango esa twa famille yaya eloko sala nga pasi tuuti ko dia malewa na champion Zaku mata matika meza quelle victoire embouteillage mutu gezate matina sembe fana dia mena ninga libanda adia mena ninga kati quelle chance gasto vanaki mama moko muluba zaleki wana mama moko mungala tuza kukende sembe soki mutu getendi yepe abwaki mutu getendi nde chapa bwaki chua mbebele sa ngote tuza ku continuer mama muluba meli ameli yaya tuza kukende mutu getendi defwa ndende chapa bwaki papa mupembele sakate elegisi wa mama muluba pena zu courage ko atelemi abele les chauffeurs kitsanga na futombo oza kumema bipembe toza kumema babu kitsanga na pesombo mama muluba kiti ya tuza ku continuer mutu ke doni 3 fois ndende ya tika chapa bwaki poa mupembele sakate elegisi mama pena mungala lobite yeso na benge na loma akobeta ngai mama bele les champions Bomba Bota makasi na place au mama bato na solo sumo be maramo kwa yaya tika eloko sali ba pasi yaya ko yiba na mboko za pasi surtout ba yiba babele lo mu yiba babele yibi misatu yaya misatu to landi bango bambangwa tusimi bango yaya balabite bango suku beti bango boye fo bo biso to komana idea kutumba soki to kanyo to tumbiyo mais baba ko tuma muyibi baza ko tsamisa muyibi selo loko mutayibaki tala muyibi siko moko yibi sardine moko yibi plateau ya maki moko yibi saki ya loso za fese de mais 50 kg yaya ba mimi bango baza ko tsamisa bango ba bengo yiba liboso leka boye impoli yo yiba kene do te pour konzi ngala yiba gara sardine moko ale fongola yango za kwambe oyi za tura kusala tura za muyibi asambeli yaya isali nga pasi yeta ngamoni bango bebe Labe mutamaki na tiki nyangata na inane ao. Ilega boyi. Ba ngana yiba ka plata moko yama. Konta mo za combien? Konta ko be 30. Yaya na asile ba tuli 25 ba biso ko sala 55. Muyibi fala bandulela yeba ndi kuseka. Atu seka. Kiet. Mukota tu yo. Uza kuseka ngam na sambisi yo. Hote umkonzi. Naza kuseka yote. Naza kuseka mniwa na tena siba. Ya yiba kiseka los. Eza me pesa ita me 50 kilo. Otaka ina pesa ndo tuna dekole. Muje basala ko na beleni so kutu mambo mawa kufala ngayo sa. Lolenda Yukatai Mama metai moko selfie selfie baba Bandiku nayi nazuri mutika tika bana Botu na botu sana na miri donfo en tout cas où ils a concerne da kupesa baba ngara tukilo munoko na bili kama kati buya yuko tabito ni partout Andiku décembre prochain oui uti kulika
Vous allez quand même une fête, c'est un fou que nous avons besoin d'aller au collège, oui, vous prenez la main. La toute qu'on avait dans la collège, généralement, vous prenez. Vous avez la dose on a eu peine pour la candidature Kimisika. Mal ou quand il a voyagé, là, nous sommes à Kingasani. Nous sommes à Rose à Val de Nabiboua. Quand vous dites la dose on a, quand on est tout matin, on a transcrit. Pour les Archinois, il faut les transcrit. La matinée transcrit, tout ça, oui. Place à vous vendre, quand on est dans la souris, tu vas la place à vous dire. Ande kutatu makubwa hivi batatu batata nini leo kutefufancha abani na kati ya besi fanta atimine batongo na hii au tiba tumwa pisana uti na timba ka tu tunye papa ulini mwana sasa huko ni kutika una reparation ande mama mako mungara flete sile kwa pesa kuterenga mama ateremi kuterima ya mama sika ateremi simanteri de lukaya na sima batu ya munoko ya tata batu ya muruba Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça a ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée à Congolais P.A. Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu as vu, la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis souci à ces plates, ça va client, là, non, donc la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, vous avez belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Film en Nigérien, il y a des Congolais, des Africains, comme ça, papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport, donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas, ici binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Ande kubisa za ukeni bina mangu hivi banzere na biso bandeuza wana bisa za ukeni mama tellement autabi ulia 12 repa kwa sana bana 12 atangu timbwe wangira tuba mitimu atangu tuba fumba atangu tuba bikala wazi bandi kusadi yo babinga ambute wazi naribu ko hivi banyamu babenga likaku tani mana libu mwazaka da statu derenzera mu akere mitsopo abeni ari no ayine bamisa mama itani mama pour Versailles ande maman sentir que il y a quelque chose qui me dérange à l'intérieur de la ventrine mama lukula tuzakana minoko mibari ya sima moko ya libosi moko ya sima mama tiki ko bana mnoko ya libosi ko sarleni de kuma ka senzo awamu sanje le beriskuna newati maman le beri ya libosi mama arabi trop na silence mwamba yani bitu ne kata bis tulu na ndio kale kama mwamba daya tatu yani mwana kaluleni tatu bude na luleni tatu bude solo na luleni waita wala moja ngambwano ngambwano bwana sansa na kutoka makabisa yaya mama mungala timbali ka komi kuboma deja abadi usanjira position tumapisa na uti na timba ka tu
utunye papa nini mwana za uko nikutika ngona reparation ande mama moko mungala flete chile kwa pesa kuterema mama ateremi kuterema ya mama tika ateremi simanteri de lukaya na sima batu ya munoko ya tata batu ya muruba ande kubita za ukeni bina mawibi banzera na biso bandeuza mwana bisa za ukeni mama terema autabi ule 12 repa kwa sana bana 12 atangu timbwe wangira tuba misimu atangu tuba fungwa atangu tuba bikalawasi bandi kusali yo babinga ambute wazi naribu tko ibi banyamu babenga likaku tani mana libu mazaka da statu derenze ya mwakire mitokwa beni ari no ayine banyu mama itani mama pour versace ande mama sentirike ya quelque chose qui me dérange à l'intérieur de la ventrine mama lukula tusaka na minoko mibari ya sima moko ya libosi moko ya sima mama tiki ko bana mnoko ya libosi ko sarleni de kuma kasenjo awamu usanjele beri kuna nengati mama le beri ya libosi mama alabi tiko na silence famba yani bitu le kata bis tulu na ndio kali kama mama ya tatu yani mwana kaluleni tatu bude na luleni tatu bude solo na luleni waita wala moja ngambwano ngambwana bwana sasa na kukuma kabisa ya mama mungala timbali ka komi kuboma deja abadi usanje ba position arba ukwe soda azukani we muna kopede buse tuwa skabeti chibuta tuda uya mama tkoyu isimbira ki mama akitana ma crevette bandiku mama tkoyu kuna diza versas naribu versas mama tokoti na bapoali bandiku kama 10 na makavete beri safari yo gobo mabenga kitisa mande na makavete na kufa bakota jabo ndilo pendele liko chibuta tatu atali alibina kukubomba to tatu bengi mamu kotuneza mabita ayu jusani izaka kapuna ngamo katapuna oyeki bangala parto zangisa kamuna kote eyo tato yo boniko eyimo pepancha komba yo lingina mbela moto mbote zabile yesu ya mbote nakomuna nga papa sege azapena moyibi ya malonga po nazala bandeko nanga pe bayiba ka bakota ka pe biso babinaka yaya eloko zelinga pasi tokendaki fete na papa na biso suiva so nazala papa soki nayoki poso nango yebisaki papa je vais faire mais papa soki aza na batu wana kaka laissez-moi papa je vais faire papa oh laissez-moi prochainement papa melinga mopanzabi prochainement soko omoninga na bakamare na ngai soko olingo osala kaka yebisanga papa na ngai na yemba nakotikolo ta okende kuyemba nga mpe nakangango na motu mboka awuti mboka ye yaya na kini atombe place biso tozali yaya na desert tolali sambala moko na koko nalamusi koko nalingi na yemba koko alobi uyembelanga na buto kuyemba nini epye koko na yemba koko alobi kuyemba na buto nzambo ya fabrikasi lopika to nzambo ya nani epye koko na yemba koko azwi lito ya pesi ngai alabi mwana yemba yaya sikoyo azalaki na diare na yembeli koko na litoyi na ntongo nango koko alabukaki mboka aloba mpe eloko amona na butu yaya eloko osalinga mpasi grand frère na biso moyibi ake koyiba na ndako ya bato ayibi twambo babengaka Samsung L6 ntango ayibi yango yaya mokolo twombo ye baba azi koluka twombo na riske wana yaya koti na kati ya kiti yoka sikoyo mokolo twombo atukanga twombo nanga soki emonani te na kokanisa bino naza na $500 ezao okolukelanga twombo na moni yango na kopesa ye yaya nasa kiti pena kwanda raisonner twombo soki nateki yango nakozwa kaka $50 mais soki nalakisi mokolo telefone naza na 500 nazongisela eloko ya bato pepe nabimi abipe eskize nakomprendre te raison mobulu koto Facebook na mino ezwaka te onaluka ba WhatsApp emonana ta merci yaya merci beaucoup www.otonapoto.com
www.potonapoto.com. www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre. Babi moto epela. Moto epela na poto. Kembo, 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 alege moyo lele. Kembo yo mama, alege moyo lele. Tobine la gangolo na ozana. Kembo, alege moyo lele. Poto na ozana. Kembo, alege moyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Permission d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris.